Général a été toujours considéré comme la base, le socle du pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a toujours écouté la base et dans ces contextes précis, je crois que le président de la République doit aussi écouter la base. Et la base s'inscrit dans une logique de lutte contre la corruption. Nous avons prôné pour cette démocratie qui a d'ailleurs coûté des vies humaines. Il y a Rossi Mukendi qui est parti à cause de cette démocratie. Effectivement, la base de l'UDPS est descendue dans la rue pour dire non à la corruption, non à la barbarie et non à la tricherie qui s'est passée au sein des élections sénatoriales où les députés ont été corrompus. Et aujourd'hui, nous disons, nous la base, il faudrait vraiment que le président de la République, en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République, se prononce là-dessus. Et il faudrait, même au niveau du parti, que les autorités arrivent à prendre des décisions sérieuses à l'égard de toutes les personnes, candidats, tout comme députés provinciaux qui ont été à l'objet et qui ont été dans le viseur de cette corruption. Et moi, en tant que tshisekédiste et en tant que militant de l'UDPS, je voudrais lancer en même temps un message à tous les compatriotes congolais et particulièrement à tous les combattants de l'UDPS qui a une autre manche des élections qui se pointe déjà à l'horizon. Bien évidemment, les élections de gouverneurs de province prévues le 26 mars de cette année. Et donc, il faudrait que le peuple congolais et les combattants de l'UDPS jettent encore les dévolus davantage sur le choix. Parce que nous avons un candidat, le candidat de l'UDPS est déjà connu, surtout pour la ville-province de Kinshasa. Donc, nous devons être là, ce jour-là, pour veiller avec un œil de vigilance nationale pour que ces députés-là ne puissent plus commettre la même erreur. Et nous attendons la décision du parti, mais aussi la décision du président de la République par rapport à la corruption. S'il faudrait remplacer les députés corrompus par leurs suppléants, pourquoi ne pas le faire? S'il faudrait le sanctionner de manière disciplinaire au sein du parti, pourquoi ne pas le faire? S'il faudrait que ce député-là reconnaisse leur erreur au regard du principe qu'on dit une faute avouée est à moitié pardonnée, et je pense que l'occasion qui serait accordée pour ce député provincial-là, c'est justement les élections de gouverneurs de province à travers lesquelles ces députés vont devoir élire un gouverneur de l'UDPS, un gouverneur du cash. Parce que la ville-province de Kinshasa, en sa qualité du siège des institutions de la République, nous ne la perdrons pas. L'UDPS aura la ville-province de Kinshasa, l'UDPS aura le reste de provinces qui restent. Et d'ailleurs, nous nous disons, pourquoi pas que l'UDPS prenne aussi la primature. Et donc, cette précarité, cette situation de crise doit nous remettre dans un état de questionnement pour essayer de redéfinir les cadres et les paysages politiques. Ces gens ont déjà raflé la majorité au sein de l'Assemblée nationale, ils ont déjà raflé la grande part du gâteau au sein du Sénat, ils auront peut-être certainement encore plus de postes de gouverneurs de province parce qu'ils sont prêts à corrompre. Mais nous disons que la ville-province de Kinshasa, nous disons que la primature doit revenir à l'UDPS et au cash. Kimiokota parce que le président Nabiso a séni Kimia na kati na parti Nabiso lokola Jean-Marc Yatobalobi Jean-Marc Lobby soko Jean-Marc Lobby biso sur la parti Nabiso Kimia ezali le temps de circulation les malamu ils ont tambour les bien makambo ça posé na bito to senga kati ba député Nabiso wana o basa buzo bana ba CGT ndenge Jean-Marc Biso bako CGT tokende bango tina suka mama ko CGT tokola na biso bameka ko CGT ko tina kiteti soki bameka ko sala kiteti ke ba ke ko CGT biso tokola na bango tina na parlement to la bango tina parlement pour ko boto la mandat na biso pesa bango parce que biso to sala ba campagne na biso to sala ba campagne ya ofele ba pesa so lipate ba pesa so lipolote to tamboli partout pour ko sala ba campagne so ba mégaphone na biso pour ko sala ba campagne. Ça va campagne babimi et là ça va bizeti mo bonaka ta parlement yango biso combattant to telemi lokola président nani Jean-Marc Kabunda lobby to telemi sikoyo bango ba ko CGT
bakosiéger te ti tokelango tina suka bakosiéger te. Merci. Pesoni makasi pona komona pasi ya banda 37 ans bilenge lokola baninga na ondenge batelemi boye bazanga misala malade ezoboma bango na bafutaka bango te lelo tolobi tokoti na état de droit tolongo na bokonzi ya pasi tokoti na bokonzi ya sika topona batata oyo ya mikolo bakoki kopesa génération ya sika mayele ya bwanya metala soni bata paka député miyibi ya Kabila lokola Kabila bakoti na miyibi na bango pona kobwaka soni na honneur ya IDPS tolobi boye président Fati wa mukalela mukamwa munzu bwa bilumbu udi ushiyambushe musuika kumonje bwa kuyeka lumbulula sambi sabatoyo kanga bango état de droit oyo prometaki ba congolais wana prouver yango to mona yango na sukisi wana kombo nazali Bill Clinton muntu nyonso ayibingai ngai ndi Bill Clinton ndengai camarade ya Tshisekedi nazali kulela likambo ya Tshisekedi nazali kulela likambo ya mwana oyo koti mukundi na mwana oyo ilinge beba na likambo na kindoki ya mbuko oyo ndoki kimbuta ndoki na ye asali diseta na Kabila alinga kwata lisusu na Sena na likambo nini kengo ndondo asali na Mobutu akukota po na likambo nini banto ya erfo Chilombo alela te tuzali tokotie ma na bana na biso tokotie makolo na maboko makasi soyi na biso tokubwakire na ndoki na muntu nyonso ekosila ba suspendre makambo ya danyo Sena na bino oyo esali na muntu oyo coroner wana nanga asali biloko ndoki alubaki malamu liboso ne mbongo etamburi na biloko oyo baipa ya biso busala biloko nokino buta basi bafuti batu mbongo oyo ali mbongo nyonso mpawa ikudiare Tshisekedi kulanda ye mwana Tshisekedi tuzokumwesa pasi alekitina tata na musala Kabila adingu sala po atekera president ya Sena no biloko banire yangu ba mindera bayoka mawa Kengwa kumia na sadikisi ya kindoki bake na Genève bake kusala kinganga na bangu lelo esukiri bangu ezo bela kishine kwa saizari kwa sayango itozana yangu mwana ya zibu kundi ndoki Martin Fayulu azakulera na mbuka kwenda kufinga batu baluba na barabara ayikuleka tena barabara ngai na zali bana bayibisinga ye wana lekingana bina kulande ete na kepa na posta munene na kepa ya bantu kuna yena rubi ndako ya Kabila kambongo yango na kote na rubi Martin Fayulu azana kikwit na rubi bobinga ye a 2 jours azalao to voter député boni akekuvanta na kikwit akekuluka reberio Martin Fayulu yakina 5 heures ya pourquoi bayiko yibisanga barubi ayingana rubi lokula komi c'est bien mais pamba mpawe kudabu awa tukuma kamera tukuma boy te Kabila ya sala tulukile mindondo mingi Kabila alakishimala mwa pesa biso indépendance économie tout sepeli mais boni aza kulele passe dans le président ya Sénat non maboko nanga bitini yango non même mbongo nanga zena l'état oya dommage intérêt nanga badia yango ngari mwena kufa bakunda ngai batika mbuko oyo zena makambu ibere binu bana bokutika la malamu ngana zena bana nangai mais batakumona mpasi na kati ya ndako binu yonso bana bokumona mpasi ba mwingi bazokuteka mai bazana ba diplôme mais boni diplôme za kulala pamba leo tuzima makambu ya malamu lobi mindera baya bana basala ba muninga na barabara Bill Clinton hare bachi yao na kekudia kumele na kulia mukoloni ba pesa nga mayera kendo sala mukanda o pesa usani na Tshisekedi 34 na sali mukanda pana yo kupesa lobi makambo ebi eske okupesa mukanda okupesa nani Chilombo lukula koti na bukundi ngana ko kutumisiete na ko kuma pa ina ya mwana ngali ndoto nangati izali mawo munene asali na musala te lera kusala musala bimisi gouvernement elubile elo tongi tani ngana mwana nai amoni masoko na ngayo na kulati ilambata na ko bulumbu na kaliso na mulumbu ndio kwaza kutambula mulumbu pa ya Mobutu na badori tungai na bwandi buyi ndio kwaza kubiba na hotel muleka bulumbu masoko oyo na disanga bungango apakudi nkula awa apakudi bazokuya na kindoki na bandoki nyonso oyo ndoki akutike likambo oyo te akangami na likambo oyo mpawe kudia
ekolia ye mbwa yango tukundaki yako mbwa ekubenda ye muntu nyonso mbwa we tukundaki yango pamba te tukundi mbwa bantu balandi mbwa po bazubimisa mbwa bamonaki mbwa te bamonye bembe ya mbwa te ekulia batu pa ekulia yo ozoko na lukutana muyibi na IDPS okukufwa tarangai babwakiringa ba maladi ndenge na ndenge na kindoki na bino bandoki bakufwa nyamanzoba Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa vision politique, c'est une personne qui pouvait donner l'argent aux députés pour qu'ils aillent voter les sénateurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent. Il a l'argent. Il a gardé l'argent au profit de la population. Il a dit aux députés, on vous a voté gratuitement. Allez voter gratuitement. C'est-à-dire, il les a piégés pour voir quelle est la vision politique de chacun. Et il a compris qu'ils sont tous des traîtres, sont tous des corruptibles. Et nous lui demandons, en tant que les garants de la nation, d'arrêter tous les corrompus et tous les corrupteurs. Puisque on dit le respect bien ordonné commence par soi-même. L'état de droit, nous allons commencer ça ici à l'UDPS. On commence par punir les 12. Et tous les députés de l'UDPS qui sont corrompus au travers les territoires nationaux, nous devons les punir pour dire à toute la nation que toute personne qui suivra les chemins de la corruption sera de même punie. C'est-à-dire, nous demandons l'arrestation de tous les corrupteurs et de tous les corrompus pour bien démarrer. Et nous demandons, quand nous demandons l'arrestation, c'est-à-dire nous demandons la suspension. Puisque jusqu'ici, nous nous tenons derrière les paroles des procureurs généraux de la République. Nous étions endormis, on ne savait rien. Lui a dit à Nanga que je sens qu'il y a une fraude, qu'il y a une corruption qui s'annonce au niveau des élections sénatoriales. Arrêtez d'abord jusqu'à une date ultérieure, après vous allez commencer. Nanga s'est entêté, il a organisé les élections. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Nanga est conscient que les résultats sont corrompus. Ceux qui soutiennent directement la vision du procureur général de la République. Nous interpellons, nous appelons au procureur de prendre à charge ces paroles devant Nanga. Qu'ils disent à Nanga, voilà, c'est puisque nous avons déjà enregistré un mort en Boujma et nous ne savons pas partout sur le territoire national. C'est-à-dire ça, ce ne sont pas les élections. Moi, mon problème, c'est arrêter. Les corrompus, arrêtez. Les corrupteurs, arrêtez. Suspendre ces histoires des élections sénatoriales, point très. Mais nous comprenons, Minoté, Babylon, côté Misala Mabé. Combien de fois le peuple congolais a finga batu na ba parents na bino rakati. Mais ceux qui ngana za bino na kotika. Boyoka rapé soni messieurs. Boyoka soni ba messieurs. Merci beaucoup chef de l'État Tshilombo Félix Maboko Pembe Fachi. Idéologie auto sala ya rememara batu kaka en plein peuple. Po yosa muta peuple. Nengo meme batu na échanger. Ba o ba sala ki malamu. O ba alela mese Kabila. Ba kombo na bango tangama ina nenga mabete. Ba o ba mbriya peuple. Ba misambwisa. Yango biso to senga la yo. Yo memaka batu kaka na ba réunion place kaka o peuple tout a okomba. Soto e banani balingaka bango na peuple, banani balingaka bango na peuple te. Merci beaucoup mokonza mboka. Toza toujours likolo ya bakanda ya makambo eleki. Mais to sepeli muke to ala moi maîtrise muke na minute po au kotisi réunion. Pona makambo o ebimi partout chaud ba désordre et tout pona tracasserie ya babuzo ba o babimisi ba sénateur. Ba rosala te pe rosimba te. Merci. Réunion à nos salisa bo solo la malamu et que ne malamu po peuple to doser to kene malamu. Soki kaka boyoka nezate bato wana bayoka te wana o frapper pe biso ba combattant to na simano to frapper. Merci beaucoup.